Voilà, chers abonnés de Tindika Télévision, vous avez la commune et à Bandat précisément à Bakaya ou place pour mon ici au la Kisibino, Nabilili, la cinéma ya pyramide, tu découvrir en le lot, bah poser qui ont déjà la troisième, c'est capillaire de là qui te comment on reçoit l'attend. Avant on a déjà qui na photo moi chef signé, avec ça la cérémonie quand on rentre au place de télé, mais le lot te comment on a signé la pyramide, bande ko basi ko déclarer, pour la population d'Engezali, bah tout vraiment babimi ebele. Mutaza pour interpréter na ndenge mais toza pena de comment église des noirs ah tozo ça on est interview le bit on a eza na ngoma bete là je les salue bonjour ndeko bonjour madame tozo sur la par rapport à la déclaration toza li na 3h tout le monde ici au monde ya pyramide au bana bandal basil pour déclarer ba d'autres mais la déclaration na yo le bit eza na grave c'est ça grave pour eux quand ils ont représenté déjà ma belle surtout là ba dollar tout le monde on a ba signe belé même la clip à Moïse Mbi ba basila pour déclarer pour la signe on a pyramide les aux contre yango aux pour yango le bique eza bien par rapport à quoi bon nazate que na lobite que naza pour yango na lobite que ça bien na lobite que eza mabe toza na pays laïque na d'autres na pays laïque ba religion le sokoki ko ya na mboka na biso ndenge constitution na biso lobi tokozala na ba bouddhiste bakoki ko yawa ba franc-maçonnerie bakoki ko yawa na ndenge ba chrétien baza na ndenge ba musulman bazali mabe moko na mona sur yango ezate na sanso bino zo ba keza sina mabenga zo mona ngo mabete mais pour yango basala en cachette même na ba église ba maikari ba nan non to mona kala to ba ndoko yoka lelo ba parents na biso ba prier na église mais lelo sous bazo bomba ngote qui c'est ça sous ce loko ya bomba te comme nango polele comme religion moko muto alinga kende yaki ni ne surtout ba jeune ni ne zo sala ki ba pousser bongo pas ko capacité nzala te bo monango normal bon pour nga tolonga no hypothèse ya bachene ba ko capacité pour nga ezake na bandeli sous tout na pays laïque to ko la to la muki to kuti buda awa et ça normal pour nga ezala normal parce que déjà mundele aya a formaté biso mutu amemela bino croix be parce que utate signification croix bo yebite me observer croix bo feta ba feta ba bonne année bo feta pardon ya Noël bo feta ba Saint-Valentin bo so fete ba Pâques bo yebi utilité na ngote sko eloko ba bangela ngoni bo so ko zi obi sino zo ba na so za pyramide na tangi classe na classe to soit géométrie na géométrie comme ça ba signe oyo c'est que on est initié maintenant à âge amuke nous avons un triangle aussi ba cube ça ba signe moko satanique ya cabale mais tout temps on a classe ce que to boye loko poani to boye ngo poani na mona nga danger te danger ndezali ke ba exposer on a mis sur ba union sur ba mona ke non ba exposer loko moko bo mis sur union sur zo mona mais ko ça on est à 3h et ça danger te mais ça bien te ils ont fait ça ils ont respecté l'image moi il y a bien te quoi madame je crois c'est 2 ou 3 jours ouais et loko il paraissait c'est 2 ou 3 jours et loko ce que zala qui m'a bé bourgmestre na bina bandala nga ya alongoli yango mais il paraît na affirmé il paraît défendre nga bien so monolithe nga na bi monolithe on a sali na tangi ba religieux belé monolithe bima boyete ezala pe boyete c'est loko ba soudé ba e ba tie yango hein orange tonga yaka na Congo ba tiela bino ba cube na katikati ya aéroport anzi ko to sala ka check-in mutatuna ngo zala kate siko biso to o to ebi ma solo to ebi ke cube za mabe mais c'est no cube na katikati ya aéroport anzi bo betango kara bo ça ba croire na ba église et ça biloko moko ya mabe mystérieux mais bo accepter ngo so bo bo yango poani fondi mango ya normal mais pour eux là qui s'na polele danger ça on a te maman ce ko benga ngo danger bo mo triangle ya monga fula to ya cité verte ya pe signe satanique triangle ora triangle ya signe satanique donc pourquoi pe triangle ni ya monga fula non on les a force ya pays to et ça force ani et ça la force à pays te to ça na pays laïque mutu na ngaza mutu église de noir nga sambela kimbangu sambela ba koko na ba religion bisoté ba chrétien donc religion chrétienne ezali fausse religion ezali religion oyo mundela sali pona bon mabino mutu botika culture na bino bo bana kolanda biloko ozo bango osomona bolongoli bukoko na biso bomemi soit disant ya mundele mais bazo continuer kosenga kabatu mbongo na église o kutu Yesu ye moko na Israël sala yango te osomona siko tozebi congolais africain soko mi bete place azali et ça normal eloko ezala na sens ozo baso ya sens mabe ya franc-maçonnerie nga on s'appelle zala po tozana e kankar tozana les 5 derniers jours bon mona bachaka
nina na likolo be ba signification na ngote ba congolais ba kota kuna na ces derniers jours témoin de Jové yawa boyebi muta créer en ngote église Branham eza boyebi nani créateur et William Maria Branham so zara nani te les 5 derniers jours boyebi Joseph Smith so zara nani te témoin de Jéhovah boyebi Chantal Ziricel so zara nani te bondi marakaka. Boy église des noirs c'est ça nani. Église des noirs on ngana zali eza ndenge yo zabo na kota kana église na tsaka mabonza te c'est esprit état d'esprit. Donc lo kenda ande ko évoquer minimum bato ba. Na kenda ko évoquer minimum ko place moko te. Na ko kina te ba ko balaki singa ke loko ndenge zabo eza na ngoma bete na ba eza ngoma bete eza normal. Ko bondi maka déjà ya ba biloko. Na ngona ngoma bete. Sola mona loko mabela ko buka pe croix maman na biso ko maman na ngaza catholique. Na ko singa pe ko buka croix na ye. Mais déjà, Andima yango atsangona mutu, asela na chapelle. Vous comprenez? Dans tout ça pays laïque, na ko boma mutu a tshelo côté, na ko boma pe to posa chrétienne. Non, mon on ça la religion là. Mutu la religion là, c'est normal. Mais il fallait pas comme quand même pour même la place des artistes la victoire tout le monde a raqué. Bah ça la symbole mo ils ont reflété image mo de quand même oh ils ont même baptisé bon et le bélo. Mami, chaque monument est à la langage caché. Fallait pas comment langage caché en gros tout le monde. Et ça langage caché de rien à voir dans le langage caché. Surtout bandeli pyramide, c'est que vous avez initié pour la géométrie. Tout le temps on a classe, la pyramide, bani tout le temps on a classe, c'est que vous avez initié. C'est que vous avez initié. Monument c'est dans le langage caché. Oh pour on danger. Pour pas pour ça on même sur on a 4 ans en côté. Mais tout ce quoi chaque monde des foyers expliquer ba même si vous avez un numéro publicitaire. Expliquer population était na chaque boye comment ça la surprise. Population à la surprise. On a moi publicité dans mon boy. Pourquoi madame, nous avons un sens opposé pour ok, la base comme la soupe interview, mais moi le bapé n'a pas de quoi, bah on la biso va comprendre, n'a d'une manière au biso m'balé de comprendre, et n'a pas de quoi bon, n'a pas de quoi, bah la biso, n'a bandé sous la monnaie on m'a bêté, mais la recette n'a pas congolais, tombe africain. Tozonga na bukoko soto zongi na bukoko toyebi bukoko na biso tokotika okama wa biloko po biloko ebandana no pa na biso ebandana Égypte tout ça base nango pyramide ba obélisque tout ça Égypte et ça biloko na biso normalement tokokama mote mundele nda zwango akena nango pa na ye ezali bonzambe oyo ya biso tozala na bukoko tokobanga ba biloko te mutu munda ko kwesa ngo. C'est ça. Ok, voilà, merci. Merci, madame. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton où est l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où est la Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo. Où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula. Poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kamana kati Eden Store. Le produit alimentaire. Où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.
Bote papa. Papa, tu as précisément à Katabanda, tu es mon ici la pyramide, tu es évité Annie Bachakiango, tu me connais après Bougoumès, après sa signification, le roi depuis lobby, si c'est quoi, réaction, ça n'est pas Bougoumès. On va expliquer ce que le roi là qui signe. Papa journaliste, Bako Sabisoté, oh, ils allaient maman la vérité. Et là, quand la franc-maçonnerie n'est sali yango, ba parti ka biso to solo la. Ba ye ko longola biloko ezalaki awa. Ba ye ko implanter biloko na bango ba franc-maçonnerie. Ba lingi bunzambe ekola na kati ya Congo te. Oyo basali awa eza biloko franc-maçonnerie ba kundi eloko awa. Tosenga na chef de l'État. Azala vigilant. Ba prophète mboka na biso. Ba ya ko pikolela biso eloko oyo. Kindoki o Mobutu atikela biso baboye na boto boy yango o eza moment ya losambo to souffrir trop eloko eza eloko ba franc-maçonnerie nde yango tozobelela déjà ke ere yango oyo eloko eboti awa eza te ndeko mwa mutuna toyoki bandeko mosusu babi ke non ebima na Canada, États-Unis, ebima na bapays ebele babi o 5e fois ebima na Congo. Est-ce que c'est vrai? mais soki kuna ebima awa epa na biso ebimi te oyo biso bakundi nde kokunda bazolinga kofaire croire biso ke eloko ebimi awa te ntango esalamaki na 22h bazokunda yango ti 0h nde basalaki bascenario na bango bajene nde bayaki kokunda yango na ere wana mpe couvre-feu ezalaki ozo comprendre na nsima couvre-feu bakoma osala n'importe quoi yango tozosenga mokonzi ya mboka en tout cas talela biso eloko balongola yango epuis makambo ya koloba te esalama awa eza te papa mwa mutuna tomonaka ya façon makambo esalami bato batondi la police eyaka mais tomoni la police eza en face bazobeta population kara. Est-ce que le problème c'est comme si problème c'est d'abord ayaki ayako distraire biso ayako témoigner que eloko ezali nini ya liboso asi aliaki kanyaka Bugumese obalongola ye toboyi azala aliaki mbongo kanyaka kindoki alors tosengi la Bugumese ayako s'exprimer à répondre na eloko oyo donc c'est pour vous dire que non toboyi yango toboyi dimanche bakangi ndeko nanga mwasi awa na mbata bamona nde baopoza ngo awa bapoza ya plastique oyo ndeza osobeta baaluminium batie biloko na kati ya rouge esiki naoka na se osocumuka moki omoni se nango lukuta na lukuta nde na longo ti ndako mpona kotala lukuta kwe ta bokeba na kongo bafanti boyela bato na kongo mboka yano bien te boyela biso biloko opose baero papa mais bato balobi ke non eloko oyo na États-Unis ebima yango moko ebimaka oui ebimaka mais na Afrique etika na obima te abangi bambuye biso signification yango eza communication eza communication entre likolo na se comprendre siko bangi bambuye biso na bango couvre-feu no tolembi yango non te bambuye biso bote papa okopesa biso signification ya eloko tomoi batieli bino na kati ya bandali ntango ngai namonaki yango lobi na butu dans le internet nazwi mwa barecherche ya telefone yango nakota naye basification na yango elakisi lokola communication ya monde terrestre na mabele donc terre oyo comme eseparika na bapays ebele comme namonaki mosu ebino États-Unis na Californie na basuède na Netherland so oyo eza kwa première fois ebima na Afrique donc na continent ya Afrique donc première fois ebima awa ndenge na nebeyaka change yango ebimaka siko oyo le Congolais babi nini bato yango kotia vi ke bagrande scène na biso c'était na butu ya dimanche babi baleki bakangi bango ana na station oyo baboyi baleka bamoni basoda mais aba kuti bato ebele batelemi donc déjà ke baosimba yango ya kosimba toyebi te eza ya solo ki bapose to toyebi te mpona so ezalaki ya ebimi kobima tongo tomona ata président ya ngai awa ata Bugumese mo ya ngai awa tama mokonzi mo ya ngai awa mais ti lelo mutu mpe biloko abo batiaka ngo na moi batutu bazomona cérémonie officielle o sikoyo eza na butu basala na butu donc couvre-feu ebimi mambo ebele awa couvre-feu ya bandeli oyo toboyi yango ya bandeli oyo toboyi yango donc mokonzi aluka makambo mutu awa
omoni muta awa conseiller bourgmestre tata moi mukolo alobi ka o c'est la première fois bima awa le père bourgmestre bon on est amonana et maman faut que ça bourgmestre abi c'est la première fois bima awa c'est bon on peut ba ebiter ba bien on est là ba ebise ko ebisa le yemo ko tonga ke formation mais akita sur le terrain ah oui bah c'est ce qui est le cas alors à écouter la fois be fait dans mon le kuta oui ça va ça la pamba ici le pas faire fier contre la bande. Bonjour Ndeko. Oui, bonjour frère. Ouais papa, tu as précisément. C'est ça la bandelle côté à Bakaya. Bandelle na Bakaya ou toye ah to moni ba chelibino sini oh to ebite sur la pyramide to ezane nini. Oui, effectivement, on a fait des passages dans le salle de sport. On a coûté le loco, on a battu à Délé. Selon les rumeurs, on dit que ça, on va signer Moko et puis des fois, on a mis qu'il y a pas de en fait. Bon, tu as vraiment l'information sur le par rapport à Yango parce que c'est quelque chose pour la première fois tout le monde en Congo et particulièrement la commune de Bondal. Mais selon Batuné, les informations sont circulées à l'objet qui est déjà en Amérique, qui est déjà en Californie et les autres disent qu'il est déjà même en Cameroun. Mais tu as vraiment la précision que ce qui est le connu au juste. Mais par rapport à signification de mon point de vue, je dis que la flore a beaucoup de choses. Comme moi, c'est un peu de signification de mon territoire à terme. Oh, tout le monde est là, même si la femme a la communauté, tout le monde est là, même beaucoup de gens sont courants. Donc, mais quand tu as même battu, il y a un policier qui va éviter. Oui, bon, c'est quelque chose, tu as d'abord la présidente qui posait, et bimi en homme. Vous avez une président à l'eau pour il y a quelque chose, ils ont la forme, ils identifier en auto, comparer à mon élo comme mon beauté. Ils ont l'élo comme mon autre, ils ont les donc ils ont la signité, mais il paraît, bon, à mon avis, la ville a montré que les autorités de la commune ont été informées sur ça, parce que jusqu'alors, comme on dit, mon consument chef du quartier, chef d'avenue, autour de la ville province. Donc on a l'impression que on a basé qui est informé avant et l'autre et ça la n'enga zo présumé que ça qui posté et posé je me suis. Merci. Pas. Je suis Douane. Parce que va poser on peut poser mais faut pas beaucoup. Il va au boya wa pesa na biloko. Basi ba olimo pa mana. Eta biloko katala awa o mona tedi basingoli. Chimelo. Kala makati. Eza couleur ba tie o couleur grise ba tie yango. Ah o ba tie yango nini kwa sa nini. Anti-rouge ya rouge. Oui, anti-rouge ya rouge couleur grise ba tie ko. O mo ni suku. Dala kuna ba bimisha yango de joie. Bote papa. Ouais, papa. Tout le monde va te dire que c'est un monument, c'est béni. Bon,
eza monument te donc bakundi yango kokunda soki otali place bandeko nanga soki otali place bandeko nanga basi batelemi omoi eza plan soki okotala place opposant na butu ezalaki mpe mindele na bagarde corps na bango bapozango na butu soki kembe tala foto ya chef coutumier oyo ezalaki awa na fati babutaki awa na butu ezalaki place ya matiti wana babuti wana na butu nde baye kopose eloko oyo mais eloko nini bapozaka na butu ya bato baza te saka eza eloko bien te fo bapozango na moi ya bato nyonso tu bazomona eloko tosengi na bango eloko tosengi na bango topesi bango 48 ya balongola eloko so balongola yango te biso tolongolela bango so balongola te biso tolongolela bango 48 ya balongola yango yango wana chef de l'état ayoka kolela bana bana nyonso mpona eloko oyo batyango na butu tozalaki te tolingi batya eloko biso tozomona 48 tolongola yango la police bango basale a bakaya aussi c'est police à bakaya eza a quelque part ici c'est eza a bato bazotémoigner ke bazokama kelele ti bazotango ya kocha mais bazotuna la police balobi ke bayebi eloko te comment se fait si bayebi eloko te tandis que la police eza à quelques mètres ici et population za koluka e basoki eza nini bazobenga na population bazoloba nini ke o bolingi tobebana na biso bambebana na biso est ce que biso toza banyama po bandobete biso masasi eloko moko ebimi awa totikali ku toyeba te te ke soki euti elwa toluka toyeba soki eza nini bango baluka babando atraite sur base de quoi eza likambo ya kokamwa komonika eloko ebimi awa eza likambo kokamwa epi foto ezalaki wana ya bukumetre na ya chef de l'état eza te bazoloba eloko ebimi wana ogiste eza nini eloko yango bango baya koclaircir biso peuple congolais ke bana mai eloko eza awa eza boye batika kokosa biso oyo eza so ntango kokosa te batika na bango po soki balobi clair te biso population tokozwa solution na eloko oyo tokovutula yango tokokwesa yango toyeba sekre nini yango eza na kati ya eloko batieli biso awa na suki wana ai nalingi nabakisa boye nyonso oyo ezalaki foto ya chef de l'état mais biso toye na tongo tozokuta eloko oyo ebimi balongoli foto ya chef de l'état ezalaki awa nde toye mpona toyeba ke eloko nini bakundaki awa yango tozoya tozoyebisa bapolisier bazoloba ke boluka kimia soki boli bosali bongo tokobeba na bino seke bapolisier baza complice na biloko esalami awa nde tozoseka batalele biso biloko batenongosepeli te balongoli foto ya chef de l'état bakondi nini na kati awa balongoli foto ya chef de l'état ezalaka awa bakundi yango na ine ntango batia yango bazokosa biso ke eloko ezimi na mabele asikia mijabino ke mokili komina suka boko pas garantie musoma bandi dans la minute oyo donc mokili est comme na éboulement et bouleversement na chine de biloko ngo bomeba mais ça fait ça bagayon la ça bomeba trop na oui voilà biloko les artistes de on ba krelongo couvre-feu o sabe on a kanga na buko to on na ba salon o za leba o mama de ndelo ko na inde a na Congo kasi so ba boye ba be mala kini kuna oye bango ezali to ku bango merci bébé bon spirituel maman oui spirituel pyramide
abeleo atimo ya yango yo atimo yango awa sikali banya ubele babele lingepa bakati kuni bakati kwenda wewe atimo ga ina zolo kwa kulia ngo kila ngo kwa mayeni yango leo hapo wewe malisi yango na Kongo na polisi ngo mayeni yango ngo mayeni za ala kwa sa réalité monolithe station monolithe eza eloko oyo maka yango moko apusete oyo ezanga mpe soka na za babele monolithe eza pierre motaye ki eza libanga motaye c'est ça qu'on appelle ça monolithe c'est quelque chose qui est anormal ebimi à l'épée ebimi dans le vide yango bamema monolithe ici chez biso na Kinshasa awa eza eloko oyo bamontant pour monter on a déposé ça ici parce que les gens ont essayé de kotimbola quand batimo bamoni ke na se nango eza vide bao monolithe so batimola ekena ntina eza vide mais libende eza na kati ya oyo ezamonanakena bapembeni eza vide mais na kati libende ezali oyo monolithe ya libanga moko yango eza na suka te so otimoli okenda kaka donc eza toti okomi koseke eza eloko moko ebimi yango moko donc awa na bandal biso bana bandal toyebi ke eloko bapose yango parce que boyimona ebimeno yango moko te na nsima na biso awa liboso na nga awa tozalaki na bakati moko wana ya un chef coutumier ezali wana bakati yango oyo ebima nini ebima image ya malamu donc na bato osenga na bato bayepose yango bapesa biso signification eloko parce que chaque fois bamotaki eloko ezalaka na signification nango signification toyebi échanger de limiter de signification nango place les évoluer toyebaka place de la gare toyebi signification ya monote na moko na biso comme bayepozele biso oyo na bandale bango moko bayeba lobana eloko topose signification nango eza boye peuple congolais tosenga kaka na bato bayepose yango bapesa